Bonsoir. Naye kolobana nous likambo moko poto pesa maman Gisèle Bella conseil. Parce que awa justice belge assis à se saisir dans dossier oyo ya makamunaye ya maltraitance faite sur elle et sur les enfants. Il faut pas bâtir de laye bato oyo bakoya kosala kuna ki perroquet baya ko chaye culpabilité. Mama na pesi yo toli po biso basi ya ba congolaise ba mama na biso batika la konyoko la bango ebele bazaka ko beta bango ba bengani bango na libala ba pesi bango liputa et puis akozonga yo pe bakoya ko rompre yo bakoya bisa yo et puis bako culpabiliser yo que oui otie mkonzi ya mboka na kati ya ba difficulté aza papa ya bana na yo asali boye ndenge nini yo mwasi okosala makambo ya boye omoni sikoyo likolo na yo akokende na 2023 te bako voter ete mama yeba ke na 2018 mutu moko atikala ko voter azate yeba ke na minito ya lelo depuis aza na pouvoir azosa lelo kwa malonga te. Donc ce qui fait que ceux qui bako voter na 2023 eza likolo na ye moko eza likolo na yo te. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut tous la raisonnable et réfléchir parce que yo bakoya ko yebisa yo wana o simba na moi 30 000 oyo simba na moi 50 000 oyo tokoya ko pesa yo 3 millions o retirer plainte okosala ngo mais okotika la sikoyo maboko polele okokoma wololo 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 wololo. Donc yo il faut que na makambo ya justice jusqu'au bout. Il faut zala nango jusqu'au bout, okende nango jusqu'au bout. Mutu nyonso yeba makambo ele kanaka comme ça ba mibali nyonso ba politicien baza kuna na Congo. Bakoyeba ko respecter basi, bakoyeba ko respecter bana na bango o babotaka en dehors du mariage. Parce que bana wana baza bana, mwana moko ya spécial azate. Donc ceux qui mobali wana ayaki kolinga yo bobima na ye ça veut dire amona ki oza mutu a niveau na ye. Abosa na kazalaka na mwasi ne na ndako. Donc yo il faut zwa o comme un message. Ya basi oyo nyonso ba abandona bango na bana libanda parce que batu wana bakoya ko corrompre yo bakoya bisa yo ke o likolo na yo po makambo Félix Simba te kozala kutu culpabiliser te za likolo na yo te eza likolo ya ye moko te po ayeba ki ko gérer yo te ayeba ki ko gérer bana na yo te parce que humiliation yo ozui e otikala obosa na mate. Vous comprenez? Donc tika makambo wana baya ko trafiquer yo. Merci.